Koka mwa bandeko jeune garçon oyo bozali komona azali congolais ayaki bongo na Afrique du Sud mpona kotanga bazalaki mayele ya kosakana te baparent batindaki aya kotanga akasitanga akomi epai ya connaissance kaka quelque temps mutu ebebi mpona nini nani abebisi ye mutu eske bautilize mayele na ye na niveau ya université to bavoisin to nani abebisi mutu ya mwana oyo epesi pasi mwana mayele boye abandi kota mwana l'écrit de Djoboul kaka boye le développement dans cette émission mesdames et messieurs. Eliane Bafelo auti kobota mwana mobile niveau ya Paris polémique et salami na ndenge ya boti mwana est-ce que Eliane akoki kobota bana te après makambo eleka Eliane azaki na besoin ya vite pas vivre te qu'est-ce qui se passe dans situation ya Eliane à suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Makambo ya kobuka bandaku oyo Kinbo Peto epesi polémique to lobanini est-ce qu'il y a solo hôtel de ville Gentini Ngobila yena vice-gouverneur na ye Jekoko Mulumba bali kosala musala malamu to mabe tala neti awa bande ko pesi pasi comment est-ce que mutu akoki kosomba mabele to atongi pena ndako na ye likolo ya bakanivo ya nzela après bokoloba nini ke Kinshasa ebandi kotonda mai totonda mai ndenge nini tala conséquence tala esika ba cause oyo sala ke mai etondaka na Kisasa yangoyo awa tozomona ka niveau ya ezo la grandeur nango au belge sala yango bandi awa ti awa ici néanmoins ils ont respecté ici néanmoins batiki badal pour lele oyo bakoki kolongola bakoti bacuré grandeur penza oyo ndenge bomoni na baimage mosusu grandeur oyo esengaki ezala yango oyo la grandeur oyo mais omona ba oyo pe batongi likolo ya dal Koka mwa bandeko mama akangi mwana na ye ya mwasi na mobali na ye epesi pasi mama abomi mwana na ye ya mwasi abomi ndenge nini epesi pasi to ko développer yango na émission ya lelo. Radio collective ya fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tozana nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na bakorea na biso
préférence. Il y a malamu, il y a original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa pitaka okuta na pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala na tondi bino botondi na tongo alelo to yeto ko umena mingi te to yeto solo la makambo oyo so leka na communauté na biso. Bino ba parents oyo bolinga mingi kotinda ba en internat, oui c'est bien. Okomona papa juma mosolo na Angola, papa za Angola juma mosolo, papa za Congolais juma mosono natinda mwana ngai akende kotanga université par exemple na Chicago, aux États-Unis, Afrique du Sud. Est-ce que esika mwana ko komela oyebi famille ke ko akeye famille wana bakoyamba malamu? Peut-être bayebi ke papa za ina mbongo, mama za ina mbongo, bakolinga kaka potunda bango mbongo. Est-ce que bakolandela mwana komi se doit et puis si passe les autres kobetela oyo ya jeune garçon a komi kotambola dans les rues de Djobu, mwana kitoko mayele mettre nga komi kotambola boye et kopesa yo pasi. Biso ko tona été surpris tango ba yesi biso aza congolais to solo na anglais et belé, français et belé, lingala et belé yango to kobetela oli solo awa ekopesa yo passe na motema. Kasi yamboto banda tika toloba information ya mwa muke na mboka la biso kaka ndenge ezalaka mpona ko informer yo. Makambo eko buka bandako et ça fait couler beaucoup d'encre de balobaka na lopoto. Gentini Ngobila ye elongo na vice gouverneur na ye Jekoko Mulumba basali ko buka bandako bandako ya batu, oui, mais bandako o ezali illégal o babima na kati ya balabala et si passe ya kosakana te, oui, ça fait mal au cœur, mais yo pe moko ndeko tangu yo pe ozoka ko somba terrain, ozali ko somba ndaku, okomona teke sika oyo pena ezali balabala. Tala bande koneti awa batongi ba ndaku pena lupango na kati ya kanivo ya ezo boucher bakangi ba terrasse na kati moyen maeza elekezali te yango wana ekomi chaque fois soki mbula ebeti Kinshasa ebandi kodinda. Yo moko pena conscience belge atongaka Kisasa wana kin la belle à l'époque ba caniveau zalaka très bien, mais si ka boy pona nini comme la situation boy ezali ko pesa passe ya kosakana te to ko condamner, oui c'est vrai ndeko bebe simbonge belé atonga ba atonga bois atonga ndaka munene mena balabala ya l'état tangu mboka ekozonga mboka boende banda ko salama to salaka bayele bandeko ata batekeli au moins cher lupangu sika boy soki lupangu ebimi na balabala ndeko kosomba te tala ba conséquences au dépasser mbongo belé sika atango bakobuka oyo ko perdre tala exemple de connaître ça oyo et puis si passe là dans le reportage ndeko asali ndeka zo expliquer ndenge batongi bandako vraiment bandeko likolo ya balabala et boucher ba caniveau moyen mayele ka chose a été conséquence nango inondation na Kinshasa na OP toloba kaka soki ya mabe zali tolobaka ya mabe soki eloko ya malamu zali tolobaka ya malamu là dans le reportage ndeko ndenga zo expliquer et bongo tozonga. Bon, awa toza na troisième parcelle, c'est-à-dire le pango ekangami na mwinda. Awa tozomona caniveau ya ezo na grandeur nango au belge sala yango ebandi awa ti awa. Ici néanmoins ils ont respecté. Ici néanmoins batiki badal pour lever o batiki kolongola bakoti bakure. Grandeur penza oyo ndenge bomoni na ba image mosusu grandeur oyo esengaki ezala yango oyo na grandeur oyo mais okomona ba oyo pe batongi likolo ya dalle après avoir kotonga likolo ya dalle batiki badale kaka bapolele mpo bato bakotaka bakiraka mais ce n'est pas normal ndako lisusu awa mais baluka boye cameraman maintenant qu'est-ce qu'il y a pas ces années bokomona likolo ya dalle yango tozali caniveau oyo euti ezo. Regarde une grande maison. Une grande maison.
likolo ya caniveau yaka awa nyonso caniveau normalement lupango oyo esuki awa place esuki awa me basali nini baye bazwi ti koto oyo epuis batongi awa ndako oyo nyonso omoni evandi likolo ya caniveau oyo central ya monene ti awa na nsima bakangi ti na nsima yaka na awa nyonso bozomona toza likolo ya caniveau me bango bakomisi caniveau dale ekomi dale na bango privé ya wese batongi dale na caniveau bakangi caniveau batongi ndako papa yaka otele bango ozwa ndako malamu ndako bozomona oyo eza likolo ya caniveau zoti na se awa toza nyonso likolo ya caniveau zoti kuna batongi likolo ya caniveau miro bozomona oyo yango nde eza lupango elandi na ndenge ya nsima yango nde caniveau oyo bozomona école agricole mur oyo yango nde école agricole mur ya l'état c'est-à-dire bamapangu nyonso bomoni na koti bakanga na bango caniveau batongi bandako likolo bacaniveau ti kuna alors ata bocure bacaniveau ya ezo ata mokolo moko te bozwa solution soki tobuki awa te na bandeli lisusu bino bakino bozomona mabe na mosala jekoko azosala na Gentini boyebisanga na baimage oyo bomoni babuka to babuka te. À vous la réponse. Merci. Pasi na motema bandeko liso tokobetela yo tokowumela mingi te balobaka tambola na mokilo mona makambo bandeko yo papa omesala kotinda bana bayaka otanga libanda. Oui, c'est pas mauvais, mais ngala monaka est-ce que pona nini te yo papa soko zaira nda mbongo yo bino batu ya gouvernement bino batu bozwa mwa mosolo to bongisa mboka na biso de telle sorte que université na biso ezonga ndenge zalaka kala ndenge totanga na ba histoire ndenge bayesaka biso Luvanium. L'université à Kinshasa à l'époque, bamboka ebele babandaka koya kotanga na université à Luvanium. Pour la nini ngande volonté politique et kozonga sa makambo wana. Jeune garçon o bozali komona bandeko azali congolais, tokobomba ba information mingi pa ezali tozali kobeta lisolo o na pasi ya kosakana te ngatang batali singa jeune garçon oyo na leli o ba komona wana. Soko lingi vidéo tokotunda wana privé mais ça vraiment important parce que ezali malamu te ko pesa pasi ya kosakana te. Oui, bomoni akomi ndengo wana, akomi kotambula na basaki koloba azalaki bongote. Azalaki mwana mayele tokopesa bino sika ndeko va na Congo te, ce n'est pas important mais tozali kolakisa po soki bandeko na ye basali partout na monde bamoni boluka moyen ya koya kozongisa mwana oyo azonga na Congo démocratique, peut-être esprit na ye ekozonga. Mwana oyo azalaki mayele mingi na kelasi. Tango asilisi balobi aya kotala université awa. Batali boye mutakotinda ye pa na ye azate. Il fallait qu'il ata baluka moyen internat batinda ye batindi ye na internat te bafutela ata ba homme awate me boye ba parents congolais ndenge bazala kabiso batu ya mangala ba préférer batinda ye na famille d'accueil baluki mwana mama kingani kuna la route na Afrique du Sud. Oh est-ce que toke kotinda mwana biso kuna te ba bengi luka contact na ye ba bengi mama sala mwana ngai alingi ya kotanga kuna est-ce que moyen zaite boye bindenge zalaka bandeko mususu komona bayeba kabim la Kinshasa wala bana ya mais siko mwana ya bengi ke mwana na ko fanda epa na ngai y a pas de problème na lobaka yango chaque fois. Oui c'est vrai bandeko ebe na Congo bazalaka ba niveau moko te na ndenge ya mabete okomona ndeko msana ko fanda sika songolo musala ko fanda sika mpakala donc bakokuta na tana chemin moko te soki bakutani complexe koza na ndenge ya mabete mais tangu tobimaka libanda okomi na Paris okomi na Belgique okomi na Luxembourg okomi na Afrique du Sud okomi na États-Unis et bana souté que okona bazalaki na famille songolo pakala po bino so boza régime ba même droit bo sala makambu ndenge moko à moins que ba papa ba parents na bino basala miyibi ya mboka posa la différence. Mais ata ba parla nous ça bibi ya mboka ata mutu ya se soko asala mikili ya libanda akoza na vie normale. Moi respect wana ezangaka. Okomona ata
peut-être garçon mususu kutu zaki ata na droit ya na Kisasa to na Congo wana akiko approcher ata fimo kote mena poto so bakutani na Afrique du Sud na États-Unis wapi ako approcher po après tout bicho to na mboka développer quoi. C'est ça les problèmes. Babengi famille d'accueil wana famille ba congolais to tanga pe kombote to soko beta lisolo o na ba réserve ko sakate pesi passe pour to na besoin famille ya mwana o ba ko famille na ye tango ba komi na famille d'accueil mwana pe ye kaka dezala ka ye ebandeli bazoko sala o de ba ye ko sala en fait version normale ezate on a beteli bino na ligne de comment on a beteli biso yango expliquer ndenge ye moko garçon o ya expliquer pour elle moko expliquer so gar normal so que expliquer so normal to ko zonga sto so une interview so ka ko linga ko loba so ka ko linga ko loba a expliquer a yebite so ki makapo ya expliquer ezali ya solo to zali ya lokuta to ko loba ngona ba réserve mingi penda tango akomi wana azalaki na ye bien bandi premier graduat tango andiko ke deuxième graduat aebite azonga kandaku tango azongi autaka soki wapi on sait pas ba pesi ye biloko tango ale biloko wana na yebite mutu na ye ayoki lokola mutu pasi makasi tango ayoki mutu pasi makasi ameli ba kisi za ala fiksi ya bike ba paracetamol ba panado ameli akekolala moite abandi kolota tanga loti mutu mo azo ya kobeta ye gogo na mutu babeti ye gogo na mutu bazo kobenga ye na kombo yaka a partir wana atelema na butu wana bandeko abima na libanda avandi liboso ya lupanga bandi kotambola na tongo famille d'accueil baluka yebe bamona ete baluka mwana bamona ete mwana banda abima na ndako ndenge wana kenda mona na rati baye komona mwana musika quelque part to mondi mwana bino esika bake bazwi mwana bazwa ye bazongisa ye na ndaku mais amona ndako komela ye mbilinga akoma ko préférer kaka atambula na balabala ndengo wana po ye vomie balabala soka komina kozongi ndaku azoyoka lokola mukusa lokola bazoko benga na ye babengaka ye esprit ni bengaka ye ndengo wana batu bali ko yima moko komona ye soka soki na ndaku bango pondenga ali wana omwena uta na ye wana tuni oke wapi abi akera ndaku do bon en fait ndaku famille d'accueil moko akendaka mo so esprit ezongi normal akependa donc akomi soin mwana ya ndaku donc nyonso tout normal azongi quelque temps abimi na ye ezo pesa pasi bande comme suba lobi entre parenthèses on ne confirme pas mayele na ye tata na bango biologique o azaka na mboka kuna ye mutu atindaki mwana wana atelema azalaki très intelligent pour azwa mayele wana asalela kango na makambo na ye soki mwana azalaki na Congo peut-être banoko bana kasi bayaya papa kutu bayaka batimbela yango a préférer kotinda mwana awa batu bakeme ekoko ça de solo tango supe mais pour la ninde soki mbongo azalaki mwana ya akende na université akofana na ba homme et ça li katinda na famille d'accueil asumbela famille d'accueil batu libabe on ne sait pas est-ce que batu ya famille d'accueil nde basala ki mabe wana eyebaniti batu bakei plus loin pona koloba boyebi makambo elekaka na ba université makambo ya marque na marque makambo ya mabe elekaka mingi peut-être tout le monde yango ba professeur mingi amoni mwana za doué akolinga kotsa banzela misusu ya bike pona okoma mutu moko ya bango et ça ba no sote ba mesala ki baza la rapé bato bakota ka ba science occulte wana tango simbwe yango mutu et baby on ne sait pas. On n'a pas la confirmation, mais ce qui est vrai, bozo mona eta ya mwana ezali malamu te pesi pasi ya kosakana te yo parent boti mwana okolinga mwana yo asuka na eta boye ezali malamu te to tindi video oyo bokabola yango peut-être soki famille na Congo ezali ba koki ko ya kozwaye po azonga soki azongi peut-être la Congo nyonso ekozonga normal parce que to mona yango ba na ba kasusu na bakala ba 2002 et consort ndeko congolais moko azalaka awa tanga komi ba kopi bane ko renier mikolo zaki ya koteka ba rein na yo moko ki oteki yango à l'époque ezalaki 51 000 francs à l'époque là na tango yokola ba 25 000 dollars boy oui ba rein ça kami baleti donc ça ba longo limoko yo ko vivre na yo ya okende ateka rein na yo moko wana 25 000 dollars asomba en fait azwanda ko ya bien
asomba ba mituko asala boom ya kosakana te bobi mbongo ata eza ebele soki obombaka o multiplier yango te olia malembe tie kosila azwa kutu basi ya marque na marque ye moko kuta loba yango petit moko azalaka mwana ya na kongo na otanga ko mwana ete ba okuta na awa kanela ka eti abima pe kuta mwana apena azaki na folie de grandeur tangu mbongo esili epesa ye neti ba ner akaka motu akoma kotambola vagabond mituka bate kado atikala eloko moko te ti famille na kisasa baluwaki moyen bazongisa ye na kin sika boende ko ala akoma pe normal ti lelo azali soka la ndibiso akoyeba mais to tangi komba mutu te histoire autre bête azotanga mutu te soka moni ke za yo ekolo corriger benga na limeme to ko kisa yo pe o corriger ndenge histoire ezalaki ezape ka ye moko te na ye bisu ndeko moko boye azalaka na ye très bien abalaka pe susu mwasi moko awa abota pe mwasi ya sud-africaine mwasi ya meti mais un temps après ndeko wana ndenge toyokaka asimbaka bisimba simba epe bebebisaka ye mutu akomaki pena doki kola na balabala na saba pont congolais pena doki liboma ya kosakana te oh eza pena mutu oyebaki buto bien mais akomi liboma epesaki trouble bandeko basungi bakomaka pe na force aso mutu akomi maladi wana communauté moneke non tokotika ndeko obote opo na respect ya bakongolais bakanga ndeko wana bazongisa ye na Kinshasa tango kaka avion ekiti moi wana ebeti ye boye ndeko azongi normal donc ezala ba esprit mususu peut-être evra kaka libanda soki ozongi na mabele ya bankoko omona ozongi na normal donc il faut faire attention tout le monde n'est pas appelé ya koévoluer na libanda ya mboka voilà tala moi lisolo muke tobombelaki yo ya ndeko na biso ya mwasi pardon ndeko na biso ya mobali étudiant kokumbo étudiant noir ozalaki mwana ya mayele ya komi awa toyebite abebeli na niveau nini amelaka pe bloke mabete mwana wana ezopesa pasi ya kosakana te soki nzamba sugi tokutani tokosola naye boyoka ndenge ye moko akoloba na lingala akoloba pe na français po bokonfirme kazali congolais mais congolais ya république démocratique du Congo tosuki awa lelo bandeko na ba chaque fois soki yo ozali na lisolo ya kopesa benga biso pesa lisolo na yo to prefera mingi na audio sala biso pena voice audio ya histoire beta yango to ko beta kaka ndengo lingi to beta yango soki po lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki oboyi na yo to tanga kombo te to kotanga pe kombo te kaka neto évoluer ndengo wana. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme Oyo Radio Lokole Masolo bandeko to partager to partager to ba chaque fois lisolo to beti Oyo soko intéressé ote peut-être vous intéressé ndeko moko songolo esika boko pakala okomona ndeko moko boye peut-être bana ndeko bana wa situation Oyo ba éviter ba kosunga ndenge nini peut-être ndeko ba lukaye ba éviter ba kozoya ndenge nini à partir ya ndenge partager monsieur Oyo ndeko amonani pas de sungi. To s'abonner pe massivement à Radio Lokole Télévision, chaîne de votre référence. To s'abonner. Ceux qui ont s'abonné, ko bossa na raté ko fina cloche à notification. Tango pe autant l'émission bandeko. To bossa na kocha ba j'aime te, ba like et osala kitoko mingi. Merci na maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole Télévision, maman Charlotte Kaputu. La bière officielle ya bana na bino ye ateka kabilamba ya bana en gros en détail ya ba griffe nyonso tout on a besoin que Dubai te on a besoin que Chine te benga kaka mama Charlotte Kaputu nos solution osala ceux qui pensent à l'Afrique du Sud tout partout au ligo que na shop na Idenval te na Greenstone Shopping Center shop numéro L 119 topé na Jamestown Town Mayor Street numéro 5 so bobo na yo okeka na net esika obeti kaka na teke lot quoi beti Little People Shop ekobimisa kuna oponi article ba koya kotikela otina ndako o kitoko te soki po ningi mwana ya kosala école d'aviation pour na monde entier bobimba kaka na Afrique du Sud une école d'aviation ezaka moins cher ba pilote ebele ba kumba ba BC10 ba B50D ba avion de chasse ba avion de guerre ba hélicoptère commercial de wana mingi ba ute na Afrique du Sud. Tokena yekuna mona reportage ba égyptien ba camerounais ba américain ba français ba zoya kotanga l'école wana pona accommodation esika ya kovanda kolia kolala komela nyonso tu wana mama Charlotte Kaputu va s'en charger bobenga ye epesi kitoko. Merci na mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti ne courbir ne virage, coordonnatrice à chaîne Oyo
Tokutani prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ya ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mon bali. Et bongo bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.